Bandeko oyo bopesa confiance ya kolanda biso surtout bandeko ya Congo Kinshasa, Congo Brazzaville na ba diaspora partout na confiance pe fidélité oyo bopesa kabiso talango ndango e bandingo nga oyo sala ke to pesa bino ba information ya solo pe na tamoko réel. Avant de faire la édition de l'édition Yamokolo Yalelo, vous avez ma grande ligne est composée édition Yamokolo Yalelo Boyemake au commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme à Koutalaki, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ce cas Kamoko, il a rapporté à Dwende et a réservé pour opposer la carte du bureau définitif il y a Assemblée nationale pour opposer sous élément après vous là, bon soto et les Kalagaming la ville province de Kinshasa, le Kola Avenue Kassavou Boulaga à Tukakuna, moi à terre kocha le Kolo ezalité. Moteli sous pour la vie que vous allez ébeler moteur de votre fourni édition de biso Yamokolo Yalelo Boyebake au commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme à Koutalaki, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kenyavi Kuna, la représentante du secrétariat général des Nations Unies à la République démocratique du Congo Bintou Keïta Troda élément au naba détail ya makasi. Ndeko ya Congo boyebake kaka ndenge azana ba séjour na ye awa na kati ya République démocratique du Congo au commissaire ya Nations Unies pour la masolo ya droit de l'homme a préféré qui abandonna nous na partie est ya mboka avant azonga à la kati ya ville province ya Kinshasa auti koyambama epa ya mokozi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na cité de l'Union africaine. Volker Turk auti kokutana na ba déplacer na Goma kuna na Nord Kivu pe na Ituri. Ondi melanga ike kuna amoni moko ndenge population bazali konyokama surtout ba victime ya ba violence ya ba guerre oyo eza koleka kuna. Bindo moko boyoka ndenge nini abetisa kimbonda. Je viens de rencontrer le président de la République démocratique du Congo. J'avais vraiment une conversation très fructueuse, très importante sur la collaboration avec mon bureau, sur les questions troisième main. Comme vous savez, j'étais aussi à Goma hier et un jour avant, j'étais dans la province de Ituri. J'ai rencontré aussi des personnes déplacées dans le pays, surtout dans l'Est, et j'ai vécu par les conflits. Et c'est clair que la communauté internationale doit vraiment se mobiliser pour trouver une solution à cela et pour soutenir la population congolaise. Maloba oyo kaka ndenge moko na rappel la communauté internationale ba souffrance la population la partie est la République démocratique du Congo. Au commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme a promettre kosala oyo et kozala malamu ya koyeba ezake akutalaki na mokonzi ya mboka elongo la représentante spéciale la secrétariat général des Nations Unies la République démocratique du Congo ndeko Bintou Keïta masolo oyo toza kotala la paix toza kozimele yango tobeti kaka mbonda. Ministre sortant la droit de l'homme mwana mboka Fabrice Pwela azalaki président entretien oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki na wana au représentant ya Nations Unies pour les droits de l'homme en tout cas asepela makasi komona ndenge nini ba avancé ezali vraiment significatif de la diplomatie mingi côté ya maso au état les droits de l'homme tout ça élément on a ba commentaire ya makasi. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, c'est une très haute personnalité. Il ne se déplace pas comme il veut, c'est toujours à la suite des grandes démarches diplomatiques. Et qu'il soit venu chez nous au moment où il était attiré par d'autres États comme l'Ukraine, Mozambique, tout comme maintenant en Israël. C'est une grande réussite diplomatique qu'il faut mettre dans l'actif de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons eu l'avantage
d'insister parce qu'on voulait l'en empêcher, on voulait les dissuader, mais avec nos différentes visites, nos séances de travail à Genève, nous lui avons fait voir qu'il était important qu'il arrive en République démocratique du Congo pour lui-même se rendre compte de la précarité que vivent nos compatriotes, les déplacés de guerre. Mais il est venu, il s'est rendu compte du grand travail qu'on a bâti sur le plan des droits humains avec le vote de la loi modifiant le code pénal, réprimant le trafic d'êtres humains qui aujourd'hui nous vaut 2 ans de visa pour même les touristes, parce que sur le plan des droits humains, nous devenons très fréquentables. La loi sur les réparations, grâce à laquelle nous avons Fonarev, dont le DG est à nos côtés. C'est une première et c'est bon pour réconcilier les victimes. Et c'est là qu'il m'a monté au commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme à Québec, la première ministre, Maman Judith Tuluka Suminu Abasola Kitoko, toujours pour le cadre au Italie, droits de l'homme à la République démocratique du Congo. Neko ya Congo, kaka ndenge au commissaire ya ONU akanaki kokutana na bakozi ya mboka après komona bapasi oyo ba déplacer ebele bazana ngo la partie est ya République démocratique du Congo. Botala yeyo aye kokutana na premier ministre Madame Judith Suminwa basola ki mingi po na likambo oyo etali droits humains awa la République démocratique du Congo. J'étais ravi de rencontrer la nouvelle première ministre de la RDC et avec tous les défis que le pays a actuellement, c'est clair, et on était d'accord là-dessus, que les questions des droits humains, de s'orienter vers la population, vers les populations et de mettre en sorte que les besoins des populations soient à la hauteur de l'attention du gouvernement et que les droits humains sont quelque chose de transversal qui affecte tous les secteurs de l'administration et de la gouvernance. Et on avait vraiment un très bon, un échange très fructueux et je me réjouis à l'idée d'avoir une collaboration étroite entre mon bureau, les Nations Unies avec la Première ministre et son cabinet. La question ya koyeba nengeni Nations Unies azako kanisa po na ko accompagner RDC aeba kolonga la masolo humanitaire. Volker Turk abeti Simbonda Boé. La situation humanitaire, surtout dans l'Est, est précaire. À cause de l'insécurité, à cause de ces vagues de déplacements, à cause de la violence et des conflits. Et c'est crucial que l'administration et les Nations Unies continuent à avoir une collaboration étroite pour faire face à ces défis humanitaires et autres. Ça, c'est absolument clair. Et justement pour ça, on a besoin d'une collaboration fructueuse. Et Sengali, Boyebake, situation sécuritaire, il y a parti S à RDC, et le Bama qui paie, n'a pas échange n'a bango. C'est clair que ce qui se passe dans l'Est, c'est quelque chose qui doit attirer l'attention internationale. Et on va continuer à faire le plaidoyer, surtout du point de vue des droits humains des personnes affectées, pour qu'on trouve une solution à cela. Nations Unies, azakaka ko collaborer la République démocratique du Congo kitoko, nenge kaka ndeko awuti koloba yango bebiso. La première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, a toujours continué pour faire la consultation dans le regroupement politique de l'Union sacrée, mais c'est l'acteur politique qui est contre, qu'on peut sa poste pour la carte de récompense, et c'est vraiment qu'on soit à la valeur morale qui te contrôle l'élément. Moi, le Congo, Boyebake, pour politique, pour nakoluka kozwa portefeuille na kati ya gouvernement Suminwa oyo eza kosalema sur base ya majorité parlementaire. Alliance les acteurs attachés au peuple bazalaki conduite na autorité morale ya bango mwana mboka Tony Kankou boyebake bazwaki ba éclaircissement po la question wana. Entre 6 à 9 députés qui auront droit à un vice-ministre, nous pensons que AAP
regorge en son sein des compétences. D'ici la fin de la semaine, nous allons proposer cette première mouture des listes de noms qui sera proposée comme membres qui pourront participer à ces gouvernements. Et bon, coalition, il y a des démocrates, oyo, basala qui n'en de Jean Lucien Boussa, basala qui peut échanger pour le prochain gouvernement, surtout, défi eza ebele le cola, pour stabiliser tout l'échange, stabilité à bas prix, lutte contre la corruption. Il y a besoin d'être gouverné autrement. Et le peuple a besoin d'avoir des résultats d'une gouvernance appropriée. Le climat des affaires doit être amélioré. Voilà autant de questions, je veux dire, soulevées et mises sur la table lorsque Madame la Première ministre nous a accordé la parole. Action audible pour la bonne gouvernance. Regroupement Oyo et Zala qui présentait Nandeko Toussé Mangala et pas la Première ministre. Bango, Bazala oui, députés nationaux. Baza disposé, Yakosa la Ponamboka sans exigence. Nous sommes à la disposition de la République à travers notre majorité parlementaire. Le poste qui nous sera confié, c'est celui-là que nous allons occuper. Action des alliés pour les sorts du Congo. Bangope, Bandimi Kosala le gouvernement. Moi, Namboka Didier Mbouy Mundela, président regroupement avec Simbonda Boye. Nous sommes des serviteurs, donc nous devons faire vite, nous devons l'aider à aller très vite pour implémenter la vision du chef de l'État, pour que demain le Congo, le Congolais ait aussi le sourire. Et Sengali, Boye Bake, moi si c'est Moko Oyo, Azalaki, la mouton regroupement politique, la Komboya, Clémence Sangana, Oyo, Azako dirigé A3A. À la Kissi, la chef du gouvernement, présence de Bango, la cadre de la consultation. En mettant ce gouvernement en place, en mettant des gens compétents, des gens qui méritent et des gens qui ont l'amour du pays et l'amour du peuple. Alliance pour les valeurs, regroupement majorité parlementaire, Yepé Azalaki présent pour Andimi exigence du gouvernement donc Bandimi concerne l'idéologie, il y a Judith Souminois. La Première ministre nous a fait état de ce que les soucis actuels, c'est que le gouvernement soit constitué aussi bien des technocrates que des politiques, mais des gens épris de la bonne moralité, des gens capables de pouvoir répondre aux problèmes que connaissent les pays. Action pour l'unité nationale, la coordonnateur na bango, Mwana Mboka, Panga Walukalaba, Oyo, Aza Eli Yamitwaba, Aza Kolikake, Kakandenge, chef du gouvernement, Aza Kolukama solo à sécurité, et à la prioritaire, Bangope, Bazapre, Yakosala et Longonaye. Que ce soit des hommes et des femmes dignes, qui ont une dose de morale. Qu'on ne prenne pas les gens pour les récompenser. Bondi Melangaïke, journée Moko, Ezalaki na Moussala Ebele, pour le Premier ministre. Souci, Ezaka Kase Moko, Yako formé, gouvernement, la Batu Oyo, Bakosala Wana, la esprit, Yakosala Pona Koluka Mboka et Kene Liboso. Awa, Eza déjà comme on a, Ndenge Moutunyoso, Azakoluka, Azala membre, ya gouvernement, et Sengelipe, Bonta la Gape, rétroviseur po, bon mon la souffrance, ya peuple Oyo. En tout cas, mingi tokosenga, garde fou na gouvernement, et ça la kaka peine de mort, même les incompétents, quoi ils s'amanango, surtout, OP, lula ko détourné mbongo à l'état po, kaka criminel ya économie ya République démocratique du Congo, et c'est vraiment, peine de mort po, et comme vraiment ko bangi sa mutu, oyebake, ceux qui ont dit au sala, zala pe compétent pour peuple, azo priorité à vivre kitoko, yango biso. La cadre toujours la discussion de la immeuble à gouvernement Premier ministre Azaliko recommandé la regroupement politique ba souci à PPP ba respecter les critères mingi ngonga pour la couper sa liste ya ba candidat oyo ba ko répondre na profil moko ya TikTok kontoza élément oyo ba détail ya makasi Ndeko ya Congo boye bake ba détournement eza ebele na fonds public oyo baza kotia na disposition armée ba officier ebele ya likolo baza condamné na justice force politique alliée ya IDPS bango baza prête ya conserver na gouvernement baza ko encourager contrôle ezala ya makasi sur la guerre de l'Est, sur la chaîne de dépenses liées à la guerre qui doivent être scrupuleusement contrôlées pour que nos militaires se battent dans les conditions des militaires. Regroupement politique AANT, Bangope, Baza Prepo, Bazala na Masolo. Prêt en réflexion en matière et même en hommes ou aux personnalités qui peuvent faire partie de, n'est-ce pas, de ces gouvernements.
Na échange de bango, na IDPS Kibasa et allié, chef du gouvernement, à la Kisi bango, programme naye. C'est important d'avoir les gens qui ont le sens de l'État. Et donc il est plus qu'important de faire en sorte que vous avez parlé de la probité, de la compétence et d'autres critériums qui feraient en sorte qu'on puisse avoir vraiment des hommes et des femmes capables de bien défendre la République. Regroupement politique, Palou et allié, et longo, na mwana mboka Didier Mazenga, basolola kipe, baza prêt, ya koti kaliste, ya ba candidat la bango. On doit aussi considérer les poids sociologiques des partis Lumumba signifiés. Non seulement ce sont des députés qui accompagnent l'action du gouvernement, mais surtout la population qui est bénéficiaire de ça. Et bango, mwana mboka Didier Boudimbu, na autre vision du Congo, AVC na Mokuse, baza pe disposé, ya ko servir peuple. Nous attendons tous que la taille puisse être réduite, que ce ne soit plus un gouvernement avec plus de 60 membres, tel que le veut le chef de l'État et même la première ministre qui est tout autour entre 35 ministres et 10 vice-ministres. C'est ce que nous attendons et parce que le plus important, ce n'est pas le nombre des ministres, mais ce sera par contre l'efficacité des actions qui seront menées sur le terrain. Compétence et production, je crois que ce sont des valeurs cardinales. Et c'est ce qui nous a manqué pendant des décennies. Et si elle tient à cela et qu'elle s'y accroche et qu'elle arrive à obtenir cela, je crois que les changements tant souhaités vont se déployer en si peu de temps. Alliance des Tshisekedi unifiés et alliés, bango, basako critiqué, n'enge budget et bebaka trop. Paul Chilumba, ya regroupement ATUA, basako encouragé discipline, kozongisa état de droit. J'ai dit à Madame la Première ministre que vous êtes le médecin désigné par le président de la République pour soigner notre justice. Et Sengeli, Boyebake, peuple, Azako Zelakaka, ba résultat qui tokopo, elengi ya kovanda na Congo, en tout cas, esi la bato ebele, likolo, ya ba dirigeant mabe, yango biso. Tobeti sika kambonda. Tokei sika kuna la Assemblée nationale elma otoyebisa kibinyo bondi melanga ke en tout cas souveraineté la première autorité koleka opposition azikaka poste moko ya rapporteur adjoint pour ça elma on a ba détail ya makasi. Mona Congo, Boyebake, la séance plénière, il y a Assemblée nationale Oyo, et ça là qui présidait, la bureau provisoire Oyo, et ça Kumbama, na Mwana Mboka, Christophe Mbosoko Diakwanga, ba députés nationaux, ba Solola ki Makasi, ndenge ba kokabola ba poste, il y a bureau définitif, la chambre basse Oyo, ndenge kaka règlement d'ordre intérieur, et ça Koloba. Et Sengeli, bondi melangaike, opposition politique, à ça kaka la 28 députés dans le Parlement, donc, bakozo kaka, poste moko, il y a rapporteur adjoint. Après débat et délibération, le poste de rapporteur adjoint revient à l'opposition. La répartition des postes au sein du bureau entre l'opposition et la majorité se présente de la manière suivante. Majorité, président de l'Assemblée, premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur, questeur adjoint. Opposition, rapporteur adjoint. Pona kolobela likambo yango, esengeli boyebake, bien avant bureau d'âge, asalaki proposition, la proposition moko paritaire, majorité na opposition P, ezalaki constitué na 31 membres donc, 16 ya majorité P, 15 ya opposition. Commission yango, bazalaki pona ko décider, ndenge bakokabola ba poste ya bureau définitif ya Assemblée nationale. Après presque une heure de discussion, commission bakokaki te kobimisa bomoko ya kokabola ba poste. Procès verbal et salema qui peut ezalaki signé. Donc nyonso bazongi salaki na Assemblée nationale a décidé à toute souveraineté pour bakabola ba poste ya bureau définitif. Awa etikali kaka ba élaborer oyo ekozala malamu po na élection ya bureau définitif po yango nde etikali po ya suka masolo oyo eke kitoko yango tobeti sika kambonda. Badepute opposition bazana estemote ba poste kabwani ke mingi na cadre ya bureau définitif et surtout que bazikaka poste moko ya rapporteur adjoint na popo recueilli au signé Wilfried Samba. La majorité et l'opposition, nous avions demandé effectivement le poste du deuxième vice-président qui avait toujours dans le passé, qui était dévolu à l'opposition parce que c'est un poste de contrôle, et le poste de rapporteur adjoint pour faire l'évaluation des rapports parlementaires. La majorité n'a pas jugé cela
nécessaire. Elle a trouvé qu'elle pouvait continuer à gérer pratiquement seule. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir une majorité qui a 96% de place dans l'hémicycle. Et il était important que cette majorité use de sagesse pour permettre à l'opposition d'être visible et lisible au sein de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été le cas, mais elle est majorité, elle a pris sa décision. Nous nous inclinons en toute démocratie et nous espérons que nous allons nous réunir très bientôt avec toute l'opposition pour désigner notre candidat à ce poste. Je pense que c'est tenant compte aussi de la situation particulière que traverse notre pays dans ce contexte post-électoral. Et nous sommes dans une période de guerre où des signes de plus de visibilité de l'opposition républicaine, l'opposition démocratique devaient être beaucoup plus forts. Je pense que c'est en tenant compte de tous ces éléments-là que ces signaux devaient être envoyés à notre population et à l'opposition armée pour dire qu'il y a de la place pour tout le monde. En République démocratique du Congo, il y a de la place pour les démocrates, ceux qui se battent au sein de l'hémicycle, et que tout le monde a un mot à dire au niveau de la République. Donc c'était plus ce message que comme je l'ai expliqué, que je voulais être un message fort pour la population et pour les gens qui agressent notre pays. Fondation Jonathan Sangou à travers FJS devise Bazali vraiment champion de l'État social avec 500 fois congolais à prendre et permettre la fin de l'année et le liberté de la bourse pour la Kito comme un spot publicitaire pour le signer Wilfried Samba encore. Ndeko ya Congo, papa, maman, élégé, tango esi ebelemi, yo moto oyo ozali kolala la pongi, lamukapo, o mona misala kitoko, Fondation Jonathan Sangou azako sala, à travers ba service na ebele oyo, ezana kati ya fondation. Yeba ke na Fondation Jonathan Sangou, à travers FJS devise, nan 500 fois ya pamba par jour, et kosala ke, na suka mvula, Yona libota na mobimba, bolia, bomela, pebo fete kitoko. Tala ba oyo, ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangou, ba fete kitoko, vula oyo e utiko sila. Sina sepe ndenye to biloko, mbongo biso to pesaki. Na biloko to zui, eza ndenge moko te. Po biloko to zui, eleki na mbongo oyo biso sani to pesaki. Ça on a lancé bamo ba moni. Et donc, on a le kuta. Mais c'est une bébé, vraiment, tout sangana. On va le vivre, fait la force. Et bongo, la cadre de la formation, wana kutu, la na yo pongi ya ba bébé po, ba formation eza ebele lokola, make-up, na misala ya ndenge na ndenge. Na oyo, etali kozo mosolo. Pona yo moto ya mombongo, dimela ngaike, soki kaka okoti kuna, nyonso ekozala pete pona yo. Ba mama, ba papa, bandeko basi pe mibali, boya kokota na Fondation Jonathan Sangou. Ko vivre na lisanga ezalaka malamu. Pona kozo bango, dimela ngai ndeko ya Congo, benga bango kaka na ba numéro oyo pe, bakoyamba yo avec impact pe na idéologie. Na Fondation Jonathan Sangou, Pona nyonso social, yebake oza mobimba. Fondation Jonathan Sangou, yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sangou, congolais animio avec impact na idéologie yebake. Misala na yo e monani. Pundulu et combattant makala et koti kala mingi kuna le 17 mai la mission qui comme kokonda avec eux ali mingi la professeur Kwilu na bagata oyo bakezali deuxième anniversaire bango couplé na ba événement ya ndenge la ndenge ezo sera ke oyo surtout ayebiki atanga akola kuna a région de bango na ba numéro oyo po nyonso ekozala kitoko avec impact na idéologie tous éléments au signé Benjamin Kilunga. Il faut avant plus que le 17 c'est très sérieux. Il faut déjà des préparatifs pour la Congo. Ndeko ya Congo, boye bake ekoinda mabe avec impact na idéologie. Bokolo ya le 17 mai 2024 na mission ki Congo kukonda ve oyo eza na territoire ya Bagata la province ya Kwilu. Bondi melanga ike basangani pe
babimisi structure moko kitoko na kombo ya les amis de Kikongo. Nango il faut boyeba ke deuxième anniversaire oyo bakani ko fêter na mabele wana avec impact na idéologie. Bino moko oyo kambonda oyo ndenge nini ebetami kitoko. La réunion à l'élève qui pona kozwa pas décision, on a descente na biso puisque ça presque dernière réunion, on a descente na biso Kikongo. Et en autre aussi ça ba makambo nyonso to ko bongisa, on a descente na biso. Kikongo ezali neti base pépinière pour na biso batinyo surtout na kati ya Congo même na monde entier. Bana nyonso ya Kikongo oyo nyonso ya atanga na Kikongo asala na Kikongo to pe oyo ayebi Kikongo tozo rassurer bino que les 17 makambu nyonso eza ya malamu. Ah oui, yo moto oyo oyebi ke otanga kuna obotama to pe oleka kuna ngonga yango ekoki oluka kosangana na bandeko po kombo na yo pe ekota na cadre ya développement ya mission Kikongo kukonda vert. Boyebake ba préparatif ya masolo ya le 17 mai eza koleka kitoko mingi soki olingi ozwa bango benga bango kaka na ba numéro oyo ozali komona pe okozwa bango mobimba. Masolo oyo eza kokende kitoko makasi yango biso tobetisi kaka mbonda. Aka viva, viva, aka viva, 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 toujours en avant. En tout cas, la suite au bon voyage. Merci, merci. Zamba, il faut une beauté, pesa bonus tout beauté pour Soki otamboli na ville province ya Kinshasa après banzula yebake oko regretter surtout la zela Kasavubu côté ya Rai kuna en tout cas zela za ko beba na façon moko impossible même ba piéton to pe ba mituka et ça même moyen ko le kachatini ngobila so ça bo soni pour la ville province ya Kinshasa to zo et ma aussi Benjamin Kilunga et Wilfried Samba. Mone Congo bondi melangaike Bosoto oyo boza komona ezakaka awa na avenue Kasavubu na croisement na Rai na commune de Kinshasa. Tronçon oyo ekoma ya kobeba na ndenge moko ya mabe makasi et surtout ke ezali zela oyo batu bakendaka zando ya monene. Tala ebele ya mabulu oyo soki mvula ebeti ezalaka somo na potopoto donc moyen kutu ya koleka ezate. Soni bemawa na ba autorité ya Kinshasa population babetisi bonda boye. Prince Kasavubu ezalaka boete lelo Prince Kasavubu ekufi ekomi mabulu donc bakonzi ba trouver solution pour na nzela oyo bazokwea mituka ezokangama tozoteka na kati ya mai bangungi infection ndenge na ndenge malaria ndenge na ndenge salite makasi mabulu bato baobuka na makolo bato moto bazokwea bamituka ezobeba moyen te mokonzi atalela biso problème oyo tokokoka lisu te nzela oyo eza nzela mwa boye monene ezosunga bato bakenda ville bazonga ville mais nzela nde eza obeba boye esala biso bien te tina nde omonaka nalati buti boye nasala na OVD te naza chauffeur ya moto naza chauffeur ya moto nzela ezopermettre te eza obeba mituka awa ezobebabeba chaque jour omoni nzela oyo eza nzela oyo bato ebele neti na minute tokomi na pasi mpona soki ozwi transport par exemple na limité lemba mpo oya na zando bato azoboya ata na wileri bazoboya mpona koya bo mpo nzela eza mabe esengeli boyeba ke bachauffeur bawewa me bapieton baza koyeba te esika bambongo ya bavignette baparking na bataxi nyonso ekendaka bachauffeur tofuta bataxe ya makasi bavignette baquittance autorisation de transport contrôle technique siko mbongo leta azwaka mbongo nekendaka wapi alors mbongo azwaka eza mbongo eza oblige fo esala misala neti oyo fo kobongisa awa batya beton pour ke bamituka bato ozo baproblème te siko awa mituka ezoleka te epesi difficulté mpo mituka eleka ndenge eza boye na mito botala mutuka nanga ndenge ekomi à cause mpo ke nzela eza sali te en plus nakangamaki donc leta aza oblige kosala mosala na ye na ndenge esengeli soni na bakonzi ya ville province ya Kinshasa mwana mboka Jean-Tini Ngobila Mbaka toyebi te nini mpenza okolakisa bakinois na suka ya manda na yo po biloko ya boye soni makasi en tout cas Kinshasa poubelle emona livrema yango biso tobetisi kaka mbonda na cadre ya page rose boyebake 50 ans voula makasi oyo basepelaka yango
souhaité ma joyeux anniversaire la maman Claudine Mouchinga oyo akokisi 50 ans mwasi ya pembe mwasi ya kitoko kaka ndenge boza komona ba photo boyebake kolia kombela eza vraiment la pointe kwanga moko ya mangole na ntaba mobimba na pipila kubwete bongo champagne na parlons mais pas biso pe mbonda ekolo to souhaité vraiment ba happy birthday to you pe to dike fête monene eza déjà prévu lobi mokolo ya samedi to kende ebele po kolia kombela eza vraiment au rendez-vous. C'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde. Tala ndenge tosilisi édition na biso ya mokolo lelo oyo tokokamwa na bote sapu otato bisabino ba grande ligne oyo ekopozaki édition ya mokolo lelo boyebake au commissaire des Nations Unies pour la droit de l'homme akutalaki na chambre de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpe babetaki masolo kitoko avec impact na idéologie mpe bonef élément oyo poste kaka moko ya rapporteur adjoint ezali réservé na bureau définitif ya assemblée nationale mpo na baopposant na biso ya république ya démocratique du Congo mpe bozwaki na élément oyo ndenge bamvula soki ebesi banzela ebebaka mingi lokola aveni bokasa la commune ya Kinshasa mingi kuna na rai en tout cas soki mvula ebeti mawa tro toyebi te chachini ngobila bataxe ozwaka soki ekendeke wapi awa nde toboucle complètement édition na biso ya mokolo lelo au chef d'édition mpe présentateur ezalaki nga moko alade wa boyebaka nsima ya caméra mosala kitoko ya Wilfried Samba réalisation na montage ya ingénieur Igride Mateta mais bon continue toujours kosabone ebele na chaîne YouTube na biso monda ekolo officiel mpe bola biso basport ya bino partout oyo bozali tokolekisa mapri moko oyo ekosalaka bino mpe bosepela kitoko moto mingi na bandeko basi to pela bandeko ebele oyo lelo eza mikolo bango ya baanniversaire tokutana prochainement sokoleso azongi te je vous aime beaucoup plus bye.